bango bila oyo sokalo biso to kufa ye monda ko kufa aka ngazandu biso to kende wa biso to bika na zandu to liaka na zandu to nyoso to sala na zandu biso to wana bana aka ngazandu biso to vivre ndengeni pourtant na lo ba pression na ngeza trop zombirique nenga ngwa viril trop méchant pona mamboka oyo nga etake pena patriote pena ya mboka oyo naza na mo adi na ta RDC elo na hotel melaka mokonzi ya l'État Félix Tshisekedi papa zwaka moto na moto tsaka epe na place na ye Gentini Ngobila to yebi ye moto ya banzela ya mai fotika ye na vie ya mai ye fo lukela biso gouverneur oyo abotami na kini na 2 ans oyo asali eloko te ata bwiki te ata wesa pamba tongi te na ville ya Kinshasa. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Devant l'hôtel de ville, je vois que ville de Kinshasa est à propreté. Parce que miroir à Kinshasa, c'est l'hôtel de ville. Mais devant l'hôtel de ville, nous avons un Bosoto Izali. Congo Zibula Meso TV. Il y a la reine Omba. Mon pépé oyo bato ba pemelaka. Olingo vraiment soke zalaka tambongo. Wena sangi na la reine Omba pesanga ta lumenya. Mama yo 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 automatique ba mama la reine Omba mokoja ba mama la reine Omba mama la reine Omba ba le bio za mo pepe ba pekisa kamota pemba te umela mama wo wo la reine Omba la reine mama. Bonjour à vous fidèles téléspectateurs, merci à vous qui êtes branchés sur Congo. Si vous la mettez sur News TV, la chaîne de référence, la chaîne de chaîne, la chaîne Nozoé, la vidéo d'information actuelle, il y a ville, province de Kinshasa. Nous sommes bel et bien au marché central de ville, province de Kinshasa. Toyoka Kimbela, Mokonzamboka, Papa Gentini Ngobila. Le 22 fermeture, il y a marché central de Kinshasa. Il y a un état qui est chasseur d'images. Tout ça, on a exaucé Pascal pour accueillir la vidéo d'information. Tu reçois une intervention, il y a une impression par rapport il y a mot d'ordre, il y a chef de l'État, il y a fermeture, il y a Zandu et Zamoko à lobby, il y a un totem sa micro baladère, mais impression père Bakino va passer la pause. Zandu n'aime te laisser à Bango, sauf à Kangizan Basuka Rapi. Par lobby, vous sortez, comprenez, tout ça on dirait que vous comprendre quand même, Moutouaza peine à droit les cas, il y a un toyé, tout ça, impression, il y a Banamboka. Bonjour Ndeko. Ouais, bonjour. Ndeko se présenter comme Bonani. Ouais, comme Bonanga et de c'est les. Asa bandé ya bijou na kati ya pavillon 5 toujours regretter ga pour ndeko na biso Gentini Ngobila na mambo do sala biso a to tsaba confinement au kangela biso Zandu tant au kangela Zandu on a 5 mois so pe 4 mois ki bata falo bongisa Zandu toujours nga Zandu a ta peinture pambo chate Zandu o ezo boko la ba mama zo boko la bana ezo boko la ba tebele ba mama belé ba pedra ki ba biloko na bango a na Zandu ba misusu bakufaki ba misusu babelaki lokola basusu babilo na babokanga to babuka ba mesa bato to sali ba effort na bambo na biso moto che propre na Zandu tozongi na kati ya marché central lelo to kasusu ote bazo babuka biso bongo siko bato bata na kati ya Zandu baoteka okocha bango wapi. Mais mon Kozamboka, ils ont un mot d'ordre, il y a chef de l'État, papa Nabiso, Félix Tshisekedi à lobby, Zandu Tondi Bosoto trop. Bosoto vraiment na Zandu Makasi, on va lingi bakanga pour avoir réhabilité Zandu. Est-ce que Bino Bomoni Mabé pour Nani? Biso pour na okangana to moni mabete, mais est-ce que papa Fachi, papa président Nabiso Fachi, ça peut si droit que babu bakanga Zandu. Fachi lobby mamwana de wana za makambo uti pa emo Gentini Ngobila, so ali mbonga batu. Obeta si ateka Zandu pas balibani want to ebite mais biso fuma lobby toza bango suka awa toza bango tokende api ya luka biso sikani na ocha biso. Oui, merci Ndeko. Je crois boyo comme intervention Bandeko. Bandeko vraiment bazo loba makambo o eza ko préoccuper bango po talaka ka Zandu o elesaka ba commune belé à ville province de Kinshasa. Soki le kangami na éviter ba famille ba revivre ndenge nini. Tozana exaucé Pascal toujours à la chasse ndeka ke zalaka to so pe intervention Bandeko mususu na pusana mbote Ndeko. Ouais, moi de baby changa mon pote personnel. Oui mon frère Tokutio on a marché central yo moi ba impression par rapport ndenge lobby ba lobby ke ba kanga Zandu yo au mona ondeni. Bon, le plus important, c'est l'impression d'être trop zombirique. Trop méchant. Pour le moment,
etake pena patriote pena ya mboka oyo naza na mot à dire na kati ya RDC elo na kotelemela kaka mokonzi ya leta Félix Tshisekedi papa zwaka moto na moto tiaka ye mpe na place na ye Gentini Ngobila toyebi ye motu ya banzela ya mai fo tika ye na vie ya mai ye fo lukela biso gouverneur oyo abotami na kini ana makambo ya kini yo zwelanga motu aza gouverneur ya mboka ya ville amesana na baliziba yo tinde akorige biso neti nga kino je ne ya kini je resterai toujours à kini na kanda oyo wala na combattant mpe en plus mpo naza combattant ya RDC naza lutter contre bagene soki tozolite contre bagene lelo bele nde Gentini akangi baboro oyo tose retrouve kulu na oyo bookanisa na tv kulu na ekokoma mpe fois million donc lobi ekende ezonga na bango kulu na ekomata susu grave oyo nga azoloba na Gentini mpasi azali papa yokanga kulu na ezoya makasi ebele ya bana kwata aza baza bakulu na ti bamoni ke endisi eleki na quartier azobaluka kuna yo lingo okanga yango posa nini asimba lisheti ebele baya bazala bacommerce bana kwata bana nini commerce tu wana so de kuluna mpona maki affaire so baye basala cope na bango dièse yo lingo okanga yango mpo tozonga na cité sere mpo tolianaka mais bakangi yango pour des raisons que basilisa salité eza na zandu et puis bokozonga où est le mal zandu na biso tomesana na salité tokokuta kutu nye munene ya shege evandi wana me ngana masananga mokuna tokolia fufu tomesana na salité tika biso na salité ka salité wana mbongo ebimaka na salité wana bango na bango baye baona obongisaka maboko merci vraiment merci naleke pa ndeko mbote ndeko ouais mbote bonjour ndeko kombo nani baolanda biso sikoyo na Congo Zibula Meso News TV vraiment nga kombo na nga Yannick naza pe patriote na mboka oyo voilà toye a mpona makambo ya zandu biso osala cop a na zandu ouais moi pression ben vraiment eza regrettable parce que nga mo mpe nauti na marche wana tozalaki na marche tokomi kaka na niveau ya Sabena donc entre Sabena na régie des eaux badéploye basoldat babeti bagaz ezalaki regrettable mpona bamboka bapaya nde toyebi neti marche il faut batiela biso baagent de l'ordre oyo bakoya osécuriser biso jusqu'à destination na biso eza te bakoma kopanza neti na boulevard bongo babeti bamasasi babeti bagaz moto mosusu akokatisa prince na ndenge mabe akati bouton mabe batuti moi te ke eza mpasi bon mpona neti makambo ya zandu kokanga zandu vraiment eza désolant vraiment eza mpasi mingi biso totangi baklasse bamare bakata kotangisa biso kaka bakoma na balimite biso moko toyaki kozwa babulo awa na bazandu tozwi misala nde keke esalaka non tokendaka basoir tozwa bamasa mosusu batanga ti lelo bakendaka baezipa soir ye ce soir nde biso mpe tosala bamare bakofuta susu bambongo baminerval te biso tocréaka mwa basociété na biso mike biso toya bavendeur de bijoux totekaka babijoux en or et en argent ntango oteka mwa 16h 17h ok IEC soir otango so totiki makambo tozonga su badésordre na banzela tu vois c'est pas bon bia mpe na bana na biso ya nos enfants qui étudient na bambongo oyo toza na bato baa bamillionnaire na zandu awa neti baexcellence fedelo kwa bamarche alangi bapatron nouveau riche bato baza ebele baedo mbengi bazwi bambongo na bazandu na bapavion oyo ezala mpasi mingi omona bakanga zandu boye brusquement boye bobriske bato bopesi biso place te baplace wana bapesa biso wana eza baterrain na baekole ya bato lelo leta so azwi ordre mpona terrain to ekole terrain au sport ezongi to ekole oyo bato bazonga classe tokotelengana babulo eza te babulo eza te en tout cas mokonzi ya mboka ye moto azalaka na liloba bon papa Jean-Marc Kabundu papa Jean-Marc Kabundu l'homme qui a dit non makambo ekomosenga sikoyo kotango parce que papa Jean-Marc Kabundu c'est l'homme qui a dit non na préciser papa Jean-Marc Kabundu nayebi ke litoi na yo bato mosusu baoyoka makambo bien en tout cas mingi ya olobeza te yango wana voilà merci mon frère merci ça fait mal au cœur c'est choquant boto oyoka intervention ya ndeko zandu yango nde mte bokolaka bafamille na bango soki lelo oyo marché eza te bazo souffrir donc toti kozala na chaud du côté ya boulevard wana babale ebetami ya des désordres tokimi kutu moyen kutu ya ozwata baimage ya te yango toye ana pavillon 5 na complicité ya exaucé Pascal exaucé zwelanga na tout au long ya marché bamona pena bapavillon bamona vide terrain lelo pena eza vide bato baoteka te bato base soulever balobi marche ti na hôtel de ville mais bakomaki na lieu précis te mpo bazwi répression ya basoda bacoup de balle ebetami bacoup de gaz donc bato bamusu bazoki
noki bokotala yango mpe na batelevizio bandeko mosusu me biso lokwa tozwaki image te yango toza na pavillon 5 exaucé ezolanga na ronde ya zandu bamona koma vide eza exaucé Pascal, tous avoir l'impression il y a bandeko bateka na zandu. Bonjour ndeko. Bonjour ndeko nangai. Ndeko kombo nani? Kombo nanga patience. Ndeko patience, moi ba impression na mot d'ordre oyo mokonza mboka loyiba kanga zandu ko banda lobby bo fa na ba palin. En tout cas, vraiment to lobby boye. Toza na regret makasi pona zandu. Zandu to mona iti ndeko kimbuta tanga zokanga zandu abando kanga ba appartement na ba appartement. Ago kanga neti abiso de teka na pavillon 7, to pavillon ba bijoux. Ago banda ta na pavillon 1 akangi abongisi. Afongoli pavillon 1 akoti na pavillon 2. Azo kende malembe toko boya te. Ke akanga zandu mobimba donc to koma ba chômeur biso do ba jeune to mesana ko luka. To silisa banchiki misale zate medo debria. Na minute o so kangi zandu to koma ba kuluna to koma ba fazer be to koma banani. Bisala na mboko o ezate to koma biso mo batata biso mo ba mama to milesa na ndenge na biso. Mais atale la biso na likambo oyo soka ozala na posa pena za na posa peuple ayeba kolela ya peuple eloko ni ezosenga mais ezala teke no o bando kokanga peuple en otage peuple bando kotelengana bistika kosala ezate afongolisi ata zando mote ya malunga o bato kokende ko bategaka vraiment tosengi na ye akitsa motema afongolela biso marché central. Merci vraiment. Merci mon frère na sepeli mais na complicité exaucé Pascal a kozwelanga poubelle ya munene na ebité soki eza na avenue nini avenue wana babengaka ya couloir donc poubelle et matingo makasi na ebité soki babwaka ngo mukoni ni po koma na salité ya bongo pembeni pe ya batu place bazoteka na bosoto epesaka maladi. Papa mokonzi azwimela ya ko réhabiliter zandume epesi je crois kita na ba vendeur ya marché central. Asala par pavillon na ba pavillon balota biloko nyonso no moni matiti wana biso to pesaka mbongo ya stabilité la biso na mais mbongo na bo pesaka basala misala te papa balobi ke ba mituka ezomema biloko place to bagenda boire biloko ba so boire yango te Papa Chatili Mobile Luka solution soki otekaki zandu zokisa mbongo ya bato ya baexpatrie po otekaki bango zandu vraiment peuple aza na méfiance na mécontentement ya komona ke okanga zandu mobimba balobi soki moyen bozala okomisaka pavillon par pavillon na pavillon 1 pour réhabilité osilisi oloboli bafumu bateke bateki donc toza wana tozwa kaka baimpression ya population. Ouais, Ndeko, bonjour Ndeko. Bonjour papa. Ndeko, kombo nani? Kombo nanga Martin. Ndeko Martin, moi l'impression on a modèle de chef de l'État dans le Biba Kangazandu. Chef de l'État aïe Maramote. Et ça ma impression yé moko ngobila. Jamais à connu là-bas na mboka parce qu'il y a un gouverneur. Mais c'est les maires de la ville avant à la décision. Faut quand même à constater ma batongo pour ada papa batu. Akoli rola batute zando oyo e bokoli bato belé ba licencié ba bimi na ebité soki te maman na ye soki abokola ka na mongo zando te mais biso tozo boka na mongo zando tozo ba ofele lelo zando ne sala biso so kangi zando toko zala wapi to kende wapi mais ville à Kinshasa et comme salité makasi kolé quand même kimuta to benga ki mutambangi mais asala kolé quand même yé. Ceux qui sont dans le ville à Kinshasa et le Kelaï Moutou, il fallait pas à la gouverneure. Hein? Et le Kobana, ville à Kinshasa et le Kwassali à Salité.
baninga quand même bazui baza gouverneur tomoli Zoé quand même asali basad mais moi na moi 2 ans yesu asali nini banda comme gouverneur eloko moko ya sali ezate bilan ya 2 ans bilan ya 2 ans ngala kosenga boye fati atuna ye bilan ya 2 ans ezalaki boye balabaki ke babana kotuna batu ko recenser ba identifier ba gouverneur après moi une année to 2 ans yes ko ba identifier te asele eloko nini na 2 ans oya sali eloko te ata bwiki te ata wesa pamba tongi te na ville ya Kinshasa kaka zando ndeko wela ville comme salité hôtel de ville maison dans l'hôtel de ville kaka zando ndeko wela atika la biso zando na biso to mesana mobutu mutatonga oyo mobutu ayebi ekutu te mobutu ayebi ete akende soko alingi ba azonga soki akende ke exil azonga ta exil te yumi eza Kinshasa te wala eza mboka ya muke asangisa bato luki ba guerre kuna bundisi batu ti mamakile ya batu ekoti na nzo ayele biso na zando ekosimba te merci awo mabiso awa pesa ba mécontentement na yo. Oui, bonjour papa. Bonjour. Papa kombo nani? Kombo nanga Michel. Papa Michel, tolito ye ba mo ba impression par rapport na décision mo konzamboka nenga lobi zandu e kangama. Bon, ngapo na ngai na moni que eza décision eza prématurée parce que même soki yo lingi o pesa mutu préavis ba pesa kayepo na quelques jours. Vous allez comprendre pour se préparer de façon que Mouboulou est zalaté. C'est dans le sens là que nous avons que décision à l'obéza trop prématurée. Sikoyo papa, malgré décision on a mo konzambo kazui, ezaka pona bien na bino pe bato boteka na zandu po bo soto e tondi makasi na zandu. Ba hotel sanga bilili wana mona fulu e matingomba. Boteka na bo soto na maladie ya makasi ba typhoïde o ba pasa ko bela. Yango amzui ndakisa azuli kanisike na kangana nous zandu to réhabiliter yango pe bozonga boteka na ba bonne condition. Où est le mal? La charité bien ordonnée commence par soi-même. Devant l'hôtel de ville, je vois que ville de Kinshasa est à propreté. Parce que miroir à Kinshasa, c'est l'hôtel de ville. Mais devant l'hôtel de ville, nous avons Bosoto Ezali. Bosoto Ezali dans le marché central. Mais malgré Bosoto Ezali dans le marché central, il y a des pistes de solutions. Ce qui est Mesengobila Lingi pour la propriété, pour l'intérêt supérieur, il y a 30 000 Congolais au Bazoya côté Kao. À Koki Kosala Boye, première proposition est Zanine. Ako kanga pavillon moko abongisi soke sili bato wana ta bomona ke mukonza sale eloko malamu bango moko bakolongwa ça que mubulu ezala na kati ya société te. Mais lorsque il y a la décision moko prématurée lobi to kangi zand oyebi conséquence ko sala zando ezala kola mama mobokoli obomi libala oye na zand ozangi musala oye na zand yenenga zabo ya lobi akuta biro na eza fermé akosepela nenga zo sala eloko toza différent na ye ezaka misala ne tokeseni mais biso nyonso toza bato na kata société vous comprendre musala na ye leki ya zando te ya zando pe leki ya yete o eza bato ba se retrouver na zando bazali ba o pe ba se retrouver dans l'hôtel de ville bazali. Ce que je peux dire maintenant soka lingi bien-être ya peuple congolais plus de 30 000 électeurs bazana na zando akanga pavillon par pavillon asala musala na ye ou néanmoins asala kango na butu na moi bato baye batsali misala na bango. C'est ce que je peux proposer na Mukonzambo avec tout le respect que je lui dois. Merci beaucoup. Je crois boyoki ba impression ya bana mboka bazo pesa pe ba idée ya bien ou soit asala ka musala na butu na moi bato baye koteka ou soit oké na procédure ya pavillon par pavillon ubongisi pavillon oyo bato baye bakoti ubongisi pavillon bato baye bakoti vraiment ko soit décision en boye. Je crois bozo comme intervention ya bana mboka eza ko boma mboka tozo continuer avec Exaucé Pascal tokota to sala tour ya zandu bomona comment peuple baza ko souffrir comment
moment souffrance papa mokonza mboka babi la charité bien ordonnée commence par soi-même en tête de ville salité makasi to habiter ozolingo bongisa mboka na lo bongisi ndaku na ote tozo kende na mboka oyo exaucer Pascal to ça notre tour à Zandu comme ça batba mona ndenge souffrance ezali ya peuple. Bonjour maman. Bonjour papa. Maman kombo nani? Kombo na mama Charline. Maman Charlie to kuti ozo tekela biso mbisi o to yebite kombo nango nini? Bambisi ezebele to wana musombo to wana mpoka to ya bambisi ebele bakwanga pembe pezali nyonso ezali. Kitoko mama sikoyo likambo toyeli awa mama likambo na biso eza fermeture ya stand lobby ndenge tata mokonza zwinda kisaka akanga stand lobby yo moni ndenge papa ngobila oyo soko ali biso to kufa ye monda ko kufa akanga zandu biso to okende wa biso to bika na zandu to liaka na zandu to nyonso to sala na zandu biso to wana bana akanga zandu biso to vivre ndenge ni o ngobila zo luka ye moko ko kufa akokufa ye moko atikela biso zandu na biso atikela biso to lembi makambo ngobila o atikela biso zandu na biso to lembi papa donc nazoka kanda kuna ko bebele bele te to lembi po to na kanda ngobila yango wana na suika wana ko bebele bet na tension. Ouais, exaucé Pascal, je crois que maman balembi toza awa na pavillon bateka ka bambisi. Donc pas na mboka balembi papa ngobila. Je trouve ta solution mususu. Tozo continuer avec exaucé Pascal. Tozo ba intervention ba ndeko mususu pe. To continuer toza ba maman kwanga pe bali ba fait ça fait impression na bango. Bonjour maman. Bonjour papa. Maman kombo nani? Kombo na maman Timba. Maman Timba moi ba impression par rapport à fermeture à Zandu Mgola lobby. En tout cas papa soko sali boye tokoyoka na kaka te po tokufa oto ndenge nini société na biso kaka yango oyo tobokolaka bana kaka totangisa bana baklase kaka awa sikoyokanga biso tokozala wapi nanu papa otie biso nanu wapi po tozolala te pongi ezoya te mpona nini zandu bokanga tokosuka wapi bapapa misala eza te kaka biso tozoboma bapapa siko bokangela biso zandu tokosuka wapi me balobi bakanga zandu po babongisa zandu salite etondi makasi na zandu boyi koteka te na maladi salite wana bazozwa ngambu na ngambu bakomini mosusu bazoya kotia na zandu biso moko na zandu oyo tomona salite yango te bazoya kosopela biso kaka mpona nini baza mitema mabe bakanga zandu na ndenge nini papa talela biso likambo ozotala yango malamu te talela biso likambo oyo tozokoka te tokokoka te tokokende wapi na bawenze nini bootinda biso papa na biso atikela biso wenze oyo kaka zando biso toyebi tobokoli bana kaka na zando tozotangisa bana klase na zando kaka siko bana bakotanga te bana bakokende wapi bapapa misala eza te tokokende wapi. Merci beaucoup maman namoni mpe mama alinga loba bote maman bote papa moi intervention kaka muke bato batala biso siko na Congo Zibula Mesa News TV bayoka yo na intervention na ngala oloba boye salite ezaka na zandu te salite eza partout soki penza bato basali salubrité esalamaka na butu bakomi na ntongo tokoti 16h babeti sifete bando betaka bokangi zandu tozongi bango babandi okomba tofutaka mbongo ebela bato penza baketia bango ya société pe kufa Merci beaucoup maman. Bote maman. Bote papa. Maman kombo nani? Kombo nanga maman Azo. Maman moi impression par rapport à la décision mokonza mboka. Décision nangai impression nangai za boye. Na yebi ke décision oyo eza ya mokonza mboka. Mboka azui na pouvoir il y a 2 ans. Zandu oyo tondimaki po salite ezelo malamu te. Tondimaki bakanga zandu po babongisa assentiment et salama. Mais tozo koyoka il paraît selon les dires des gens zandu eza ya kotekama. Comment un bien public bakoyiko comme ne public bakoyiko teka yango. Ya beda chou. Soki na mboka na bango. Ya ko bakoyiko teka zandu bo epende koyiko salama. Et puis zandu eza ko kangama po etekami enoke po na salite. To sepelite. tosepelite po mutu atonga zandu oyo akenda atika yango koma mutu mususu aya kokanga zandu ateka yango baparent tokosala nini bana bakotanga wapi epuis ezaka zandu te ata lelo bakangi zandu gambela mpe eza salite zigida mpe eza zandu sikoyo biso tokosuka wa batie biso wapi papa gouverneur olobi tokende na kabinda il paraîtrait que kabinda eza lupango ya bato mais est-ce que kabinda ekoka bato nyonso baza zandu yango nani naloba comment kokozwa espace ya 500 personnes pour kotisa 80 000 personnes tokofanda lokola basardine tokoteka wapi na place de la voie eza mpe ka lupango ya bato il paraît lupango ya mama sese so toke kuna bandeko ne bakoya kosenga yango siko biso tokokende wapi soki eza bazokanga zandu mpo babongisa après une semaine même après 6 mois tokondima mais soki bateki c'est regrettable mpo mobutu moto atika yango atikela biso bango bakoteka yango comment
Merci maman. Kamba soko na zolo ba papa. Papa tikela biso lopango. Siko biso bana papa to komo telengana to kende wapi. To ne sika okende te. To bika ka zandu la biso ka eza zandu la biso. To bokoli bana na biso lobi to koteka. Ngobla luka sika mususu akende ko sala zandu na ye. Alors papa gouverneur na hote. Tozo inoka pamba to ko comprendre que yo zala raté. Tika ko ta makambo yo zala kité. Zandu eteka makala yo après. Bimana na masolo ango. Tozo continuer na investigation na biso ndenge toza ko interviewer population bozoyo ka souci à population donc papa mokonzi faut revoir na nous moi mot d'ordre na lobaki wana ezala raté olamungi na tongo kaka boye bu tokanga marché 30 millions de personnes au bateka ana zandu wakewa ba okende wapi na habité ndeko za après ça moi impression bonjour ndeko na ngai ndeko komona Christian ndeko Christian mokano o papa mokonza mboka lobi boko bakanga zandu yo moni yango ndenge ni excusez-moi na ndenge yo lobi 30 millions ya mukie tu sais belé ko leka 30 millions na mesa moko moni yango mukie boye evixa lemsu bato bakana sima bato a mes ya kolomesa na lemsu ba 5 6 isali à la raté tu laisse rabana bisuka awa zandu oyo bino bokoti et la salité oyo yende muto komisa ngo bina muto komisi salité bo chaque jour tu peux ça 300 francs balongola matiti ba matiti wana obozo moneza kuna na de l'école ba beaucoup messe na emi ba alende ba ok titolisa ba matiti ba ya boire ba matiti na 4 heures wa ba beaucoup messe commune akina commune ba ombudu ba ombudu ya boire ba matiti wana ba beaucoup messe na eba pic petit na wata ba beaucoup messe ba ombudu ya boire matiti na zanu laki o ezana na tête de ville laki yumbi liboso na aiso mbule betima etonda kebele ozwela ngo solution monika zanu po bomba ba libota batune bazali wana eza malakambo bien oyo osala te aza est compétent ya gouverneur pour un chef à ville aozala na souci ya ba ya bato ville ba na kata ville na kimbuta zara bo ete na biso yo na ebite soko zara na ba conseiller autorité mboka il faut zara na ba conseiller avant ça likambo il faut raisonnaka na makaba lobate na sukisika wana. Bonjour papa. Maman kombo nani? Kombo langa maman Marie. Maman Marie tu impression par rapport à mot d'ordre ya mokonza mboka lobi bakanga zandu. Mokonza mboka ngo bo déterminer bien mokonza mboka ya fachi o to mokonza mboka nini to yeba e. Le maire de la ville de Kinshasa tata abiso Gentini Ngobila. Toyoki Gentini Ngobila aza mokonzi to boite. Mboka oyo zando bakangaki yango ba mama nyonso na batu bakufa ka tango bakangaka zandu tura liboso. Zandu eko fongwa mam. Ngonga nyonso tovandaka na ndaku wana zando batikali ko bongisa ta eloko moko te. Zando zalaki ka salité. C'était le moment oyo basengelaki ko bongisa zandu ba bongisi yango te. Bazana ba conflit na bango. Basilisa ba conflit na bango batika biso to sala musala. Soki ko bongisa zando balobi ke a partir ya awa bo dégager bo ke na ngambu kuna so basilisi ngambu akoto yo bayepe na ngambu akoto tango bango bazokanga tuka liboso bakangi basala eloko te ya turo nde so bakangi bakosala eloko heureusement ne toza bana na biso baza na se likola maladie ya covid malgré covid nzamba zo batela biso tozoya kolukela bango eloko akolia na zandu oyo siko soki eloko akolia ezate na classe bazotanga te maladie a part epai siko boye bisabiso est-ce que pas Gentini Ngobila zana na posa penza zana na mawa ya population ya Kinshasa ya za gouverneur à ville en Kinshasa il faut zo ba précaution na nyonso soki akokata ta mwa parti ndambo abo msanda msoka silisi ba oyo bake kote oyo bazongi ya kokanga nyonso nde toboyi azana e riche azana mbongo azana nyonso azana ba société kutu ya ba diamant ya ba minerai ya mboka oyo mais biloko azosala na yango te ye bana na ye bazo souffrir te libota na ye souffrir te biso la bana na biso te tozo souffrir atika kosala ndenge wana atika konyokola ba congolais c'est le peuple d'abord ayoka biso ba peuple ndenge tozo loba soki akozoma
parti ndambu abongisa parti wana soki kuna esili ale bato bazalaki koto bakeboye. Merci. Mbote ndeko. Mbote papa. Kombo nani mama? Kombo nanga mama Myriam. Moi ben impression par rapport à la décision du gouverneur bilobi fermeture à marché central. En tout cas eza mawa. Toyebi te papa Gentini soki azo raisonner, to azo raisonner te. Ndenge tovandi zandu oyo. Ya botami akuti zandu oyo ezalaki. Eloko nini oyo bango bakundi na zandu. Batelemeli zandu. Marché oyo eza salité eza kaka zandu central. Selemba oyo eza salité te. Gambele eza salité te. Kaka ye na zandu kaka esika telemeli. Zandu oyo esika ya botami akuti yango. Eloko nini ya linga kangela biso zandu. Bana nyonso baliaka awa. Bano bazotanga ba classe. Famille nyonso ezo vivre awa. Po bakanga zandu poto kende wapi. Alngo vong sa kuluna. Ba bayaka koteka awa. Tango bazoteka te ba jeune garçon bateka ba mai. Bateka ba kokoti, bakosuka wapi. Po basimba macheti. Po bakuluna ezonga na mboka. Siko biso oyo na bana. Ba mibali misale ezalaka te. Toyaka awa toyoteka. So akanga ngo poto suka wapi. Tobonoke lia na ndaku na ye. Ye aza bien na famille na ye. Azobongisa ye libota. Mabota ya baninga nda zo détruire. Pona nini? Tondimaki bango bokonzi, bango bomabiso, baba nyokola biso ba biso passe. Bondelie na bolinga Yesu ka bango bayebila bango nzambe te. Atikela biso Yesu, atikela biso zandu akende ko sala marché na ye. Ndenge muza sala ki marché de la liberté. Asala marché na ye atika zandu oyo. Ya kuta yango atonga yango te. Aya pona ko kanga te. Aya pona ko détruire te. Aya pona ko tonga. Libota nyonso elela kala komba mutu moko pona nini? La peuple. Merci vraiment. Bonjour maman. Bonjour papa Nangai. Maman kombo nani? Kombo nanga mami. Maman mina ina zo impression par rapport à la décision au gouverneur Gentini Ngobila lobby que lobby boya koteka lisu ite na zandu. En tout cas ne loko Gentini azo loba to azo sala. Biso za ba commerçant na zandu. Toteki abana to za ba miki lelo suka pembe e biso na zandu. Muto asala zandu eza Gentini te. Ya bomina yumbi kuna ayena Kishasa abo mabiso bakinwa. Ye gouverneur ya kota. Oya kota musala mwenda kusala kana kata zandu. Abomi mana ngabo masubiso na zandu. Ya zaka mutu so akene sika ifo bomaka. To lingi te zandu ko kanga mate. To yebi ete ake kusala zandu na ye. Mais eza pona bien-être na bino alobi salité leki makasi yango ndazo kinda kisa bongisela bino et puis bokozonga. Salité to boite. Liboso na ye azana laki moko ezawana. Asa bongisango. Na zandu to futa ticket ya mesa, to futa taxe ya salubrité. Ye banda ba akanga zandu ba fongolizo pa ministre. Salubrité so biso to kombi to to boaki, to benga mutu ke rozo ya lingite. Ba bongisa te. Ayo ya mo matiti ezali zaka ba mai ya mbula. Liboso na ela kezali. Abandona liboso na ye. Abongisa. So ninga bongisa zandu, asala pavillon par pavillon. Biso to kobima to kende wapi. To koli na zandu awa, to kende wapi. Asala zandu na ye, to lingi ye te. Asala zandu na ye. Oui, chers téléspectateurs, avant de clôturer mission à Bissou à Lelo, ce que ça a été un plaisir, un grand merci à Exaucé Pascal Mtassimba qui caméra, na montage Zalaki, Rodrigue Wawa les restaurer, yende tozo contenu Karnaye, na pesi bayanganya sombote oba rolande mission oyo, na pesi la reine patronne à Ombambote na Mboka Bundes, na pesi Pastelan Masuni Dimbote, je crois que na bino monani na ba numéro na biso msuse koya, botika la malam na bandaku na bino. Congo Zibula Meso TV, ya la reine Omba, mo pepe oyo bato bapemelaka. Bolingo vraiment soke zalaki ata mbongo. Wena sengi na la reine Omba pesanga ta alumenia. Mama yo, yo 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 yo. Automatika ba mama la reine Omba. Mokoja ba mama la reine Omba. Mama la reine Omba. Balobi oza mo pepe bapekisaka moto apema te umela mama wo la reine Omba la reine mama